Toka elle est cassée comment la forêt, on va se faire une des cassées. Non, ça va déjà passer dans la bande à la journaliste ndé ka bosa ba interview donc toujours ba maison à vendre toujours qui n'a dit le reportage c'est na photo merci tom to qui na ndenge la c'est pas na mada bolinga bezit au continuer na hein mimi bata Paris boki na Paris na minute biso bata Belgique to ki na l'autre azaka bolukaka bese tokotambola na bino na besoin nde boyembi nzembo toke na bino tipo rendez-vous deya bino nyonso tokutana net moi avion na butu lobi na 22h tokutana na Zaventem oyo baza na besoin bakendanga bokontinue na bese na bino ti na Belgique etalinga te aboye na document na carte d'électeur le transport aussi pas bino bien senga bino bopusa eza lisolo ya nga na presse botika mbongo na famille bokangama na famille bosango nde boyaka baconférence de presse boyambi artiste mo na suka artiste wana nde bapera bino lelo mokolia na bino kotu na bino eza na maboko ya famille merci wana pa mbongo bopesa biso parce que bino nde bosali makambo ekoma bo bino bato bolekisisi ya tula bobengi bato libi o maxi azwi bonani azwi bino mpe lelo bokangama na fa kozonga na bino na maboko ya fa kolia na bino na maboko ya fa soki bapesi te bosali na bango anale ça va bébé? Ouais, ça va bébé. Ça va très bien. Les amis bayibi téléphone. Est-ce que bato ba YouTube bosangani pona bino nde matangisa mibale. Bosangani botala kandi na bino mimi wana. Ezak marque ni Y-3 bayibi yango S23 X23 X23 est-ce que bosangani botoka na ça Maxi bayibi sangina. mukopeka tayaka bayibinga $1000 si jour yake na kombe na mbongo zati kwa botoka na yake est-ce que bokanisi na des autres bosala ki Maxi bazwe 110 1100 bazwe 1100 mimi téléphone wana mimi dis-moi ça peut nager dans combien de 1470 1470 €. C'est plus mieux. Est-ce que sangani na ninga des autres bosala bato bazo sécuriser biso bango mpe baza koyiba biso oui kasi bato basala ebele baza ngatomona bino bato Canada lobi mbongo ya Canada oya lobi boya mpe lobi na bato baoya lobi totinda ve gau mpona mbongo ya Canada gau lava gau lava simize kisita mpe makaya asala tina na moto Bimbali, Chouboun, oui Chouboun, nous n'avons pas osé là, oui ça ne pourrait pas. La routine d'un bon pas avec Gaouda à manger. Celui qui travaille à l'hôtel majeur. Donc bien peu Bokati. Oui, c'est tout la famille, il est cassé là.
Andy, ça va? Le téléphone est quand même un peu chauffé. Tout ça va. Baliaki déjà 2000 à partir de pour tout ça. Biso tozawa ne ozomona ngai richesse na ba richesse parce que nous sommes qui billet si comme on a richesse notre billet yanga na richesse ça nous a coûté 1270 €. Donc nga moko 1270 richesse 1270. To komi na Kinshasa tant to komi na aéroport to ebesika to kendola la te. Nyonso wana pour na bondeli. 2 minutes wana pareil akomi boy ayebina no esika donc nyonso to créer neti nga voiture ekufenga na njili kaka wana na bengi nde ba réserver les hôtel place na olala na ville bino mo boye bia olala na ville ndenge ezalela nyonso wana eza po na bolingo ya na biso tosali yango bato nyonso badeplace na bamoyen na bango tozolia tous les jours tozolia tozomela c'est volonté ou tous na ngwa bakunda ya na biso alors bino bato bofinga biso tobika bolemba te à partir image bo sala pe ba live bofinga malgré bofinga tozoyoka mais ezokota mais pour sala kaka mbongo na kombo ya artiste bo continuer bofinga loi bino bokufa te continuer faites de l'argent derrière les gens na ba kombo ba to nzamba juste na loba kan lobi na cimetière soki bolinga biso boloba pe positif pour na biso bozana na te kaka au créer ba polémique entre biso na ba question buzo babo tchara biso na bazizani bo finga biso tous les jours lelo boko misi jani mutu malamu boko sanate 4 5 mois un an passé tant jani sali vous arrive vous finga na télévision lelo akomi mutu malamu pour et mon nous vivant bolinga biso tant tous en la bon moi vous êtes tout ta la zolo likolo boko ma ba bolamu na biso ko ba no biso na ba minati pour bosala mbongo Dieu est juste Dieu est juste continuez vos campagnes contre nous mais voilà. Le président Hans, par rapport à Batu, voilà, tout le monde est dans la famille, présence. Est-ce que tu peux dire un mot juste un mot? Oui, présence dans la famille. Oui, vous remettre en valeur par cotisation par rapport à pas mal entendu du mec dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu peux dire? Bible le barabi solo moko, il faut la fin d'une chose que son commencement. Suka ya moyo. Na kolba kaya. Bonjour Michael la Duchesse. Oui, bon. Mobile Azanga Lipasa. Par rapport à Makamboleka qui lobby nos funérailles, comment c'était passé par rapport à ce Kokoloba? Oui, ça va. L'équipe bien, les plus importants c'est qui to rendre dernier hommage naé. To rendre dernier hommage naé, to rendre dernier hommage. Ah merci. To rendre dernier hommage, to rendre vieux dernier hommage naé. To connaît un honneur, te belé, déplacer délégation qui presque il y a 12 comédiens, y compris dans proche il y a Gianni Faye qui Paris, Belgique, Suisse, États-Unis, qui rendre dernier hommage. En vrai, le plus important c'était ça, il y a rendre d'abord dernier hommage. Tout ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux, les ont dit, surtout Oyo Balobaki. J'espère que ça l'a bien passé. Bien moko na famille artistique et affecta qui bino bien pour certains, vous sentez qu'il lésé par rapport à yango et possible no boya le lot ndeng. Mais batu bazolinga to sa makambu seno bango, balingi to lo baraselo bango. Toye na Kinshasa batner bazo kumela biso boketa la maman avait faillité, boketa la maman avait faillité. Toye kina liboso vola liboso kanga na ans. Biso to comme délégation liboso comme éclaireur ba vie ba Rolanda ba kuluto apo ba Rolanda to koka kinga noté to koka ko yate na tour de rôle mutu na mutu na tour na yango to sala ke to koka biso nyonso pour que to ya biso nyonso tout mona mama to solo na mama ainsi que moi enveloppe ezaki ba cotisation ba to basalaki to mema na famille. Mais
c'est tout ça, mais par rapport il y a argument oyo batunyo surtout déjà bordaki selon les zones dina bango ya poto surtout ya poto pe baloba qui moi trop par rapport il y a situation où les cas qui a makambo mbongo surtout makambo mbongo ndezo pelisa moto na minute na réseaux sociaux et par rapport à ndenge bataki ba question na cotisation na bango bino on dirait tout le monde déjà bossali mais qu'est-ce que vous pouvez dire sur toi ne lo olobaté elo bafingele biso yango te yokosala mutali mbonga mutazate to yaki pour que to rendre d'abord dernier hommage mais du fait que ba cotisation c'est la main na poto bufingi kulutu na ngasi atula makasi na ba miniature aza parmi muto a matière ba miniature tout soit disant les mbongo parce que mbongo ba bafingeli yango te ko déposer na famille pour ne pas Kongola lingi asala mamunyo surtout selon yi alingi mambo sala masalo yi donc de boye wala bokene mbango bokene tala tozala ki une organisation na planification ezala ki bien établie c'est-à-dire qu'on devait d'abord tout le ladjani si mato ya komona famille c'était comme ça c'était prévu comme ça mais bato ba memi biso na kofinga congolais à part kofinga même na jano akoti mabele tindenga za na bomo ya mona ta émission moko te baloba bola munae bazeka kofinga biso bazela balinga biso car ceux qui to koti mabele nde to komi important to komi utile il y a des mamans au bane kofinga jani jour et nuit ko ba émission ba 3h 4h du temps lelo balingi jani alors que jani omina amoni ata bolinga ngote l'air to za na bomo du fait que jani koti mabele biso nde bandi kofinga tipe biso to kota mabele to komona pe bolinga ngote api bazui ba miso batika na bomo tipe ba kota mabele ba moni bolingo te ozara kofinga na kofinga boke matanga te bokele la janité boke pa mama te boye matalana toyema ezala qui planifier on devait d'abord coller la jani puis te remona mama to solo na kimia ni surtout c'était comme ça nous vous a parmi bateau bo boji vraiment na saison à jani salina poto bino boza kinaye et puis Dieu a fait grâce, bon, je peux corps, on a qui ça. Mais jusqu'à maintenant, communication, on a tourné sur Internet, on irait à la vérité. Nabino ba vrai, nabiso ba tout ça, tout est vérité. Jusqu'à maintenant, tout ça est batté. Jani Faye akufaki nani. Le quoi, tout ça kundi le lokolo bele so ngata momu. Non, en tout cas ba mikolo mingi na ba kolo te bele ba pesa conseil, j'ai répété ça na ba monsieur Belé. Mais na moni ke ba mikolo bon. Jani akufi Jana tiki bana na poto ou abouti na Labrine atiki bana na Kinshasa mutu monte azo souhaiter Labrine mabe komela mutu nyo soto ebi makamboleka ki ti bato bazo la kele ba komene bazo la kele akufa tete ata lelo soki Labrine pas zate bana wana mutu s'occuper na bango zate soki to beti zeki atobi ke non Labrine na zate lelo na rozwa bana fai mutu mona na te kolanda ba internet te papa nazo peso conseil surtout bino bato boza trop lié na ba internet Internet est beaucoup bomissa na mafinga et ko meliso poison yango mona ngata ba fingi ngandenge nini na linga la ngato fingi o tcheku na mwana ngakutu na miniati kuna lobate ça dit que ça la nga ni chaud ni froid bom mekaka ko kota na internet te ba internet ba lingo pesa explication na nyoso bo sala bo liandeni bo melindeni o bo seka bo va mataka bo seka. Donc ça dit qu'Internet a l'ingé n'y a sauté à la scène. Mais tous en a oui que tous en a pour ma communication dans beaucoup yo ti mukila poto. Si qu'on a une vraiment pena question dans les petits soso qui m'a. Ti si qu'on a yebi si bisoté Jani Faye akufaki na nini. Asala qui crise. Et là on y mimi na liwa. Asala qui crise na c'est bon. En tout cas pour yebi dans ba journaliste mais bolingi utanga na mononga asala qui crise. Asala qui crise. Asala qui crise. S'il vous plaît, na gotuna tena si ça là c'est ça. Mais après on ça la crise nae bino moko excusez pour ça qui rapport à ministère va vous accord boya non qui ça na rapport on ezakini mais il y a un rapport ezaki que ça la crise azaki na choc na moto choc on les a liés na nenga koyaki c'était ça ça qui crise voilà je vais pas encore rentrer dans les détails dans on a lobby dans monsieur Belé nazomona que et jouer un avantage na biso te surtout na bana Jani et voilà on a parlé ce qu'on devait parler. Tout ça qui révélation au bateau qui on a déjà parlé de beaucoup de choses maintenant ça laisse aussi le temps parce que boy baké to lingate to kunda batumi balé malamoko pression internet les autres tcha bano batikali bazana maman on a plus qu'à bien té ils ont affecté bana directement je me suis décidé de ne pas parler encore de l'histoire ce que j'ai parlé je pense que pour moi ça suffit et coquille donc voilà tout petit caminaton Nanzamba ça la justice naie c'est un peu ça après awa là si ça va question sur quoi après awa
à partir de 15h tina X temps ba fanatique nion surtout ba lingara Jani o ba linga Jani o ba qui affecté na problème ko komili famille Jani bomeka kata bomeka ko ya lobby na 15h boya lobby na 15h na village Chetemba spectacle les a 10 000 francs congolais récolte nion surtout rosoa toi otika on a famille à Jani o poto bakani o paye à poto parce que nion sur rosoa na famille à Jani tout ça lango gratuitement. Les locaux, les gens veulent parler de Matalana, Congolais Zara ingrat. Des fois, quand on se dit, mais on a laissé nos enfants. Ah oui, hein. Na madame Tomisana, moi qui n'a rotika, ba na mso qui n'a rozo. Na minute yazo qui n'a rotika, yazo qui n'a rozo. Na minute madame Hans azui congé na musala pour mobile na za déplacement pour s'occuper na ko kendi na ko zongi sabana na ndako. Billet déjà pardon, boli misanga na 600. Billet déjà ya pas makaka, pardon na 600 ndeko nanga. Billet à Pambara Kouyana Biso, ça nous a coûté 920 €. Logement. 920 €. Sans logement, sans transport. Mais là, Bolo Bakiza Bolingote, vous avez nini. Et vous avez nini. Bah, il va causer ça, bonjour, mon belle. Maman dit, oui, maman dit, a payé Mutumbo, na maboko te, mutako sabinote. Maman dit, a payé Mutumbo, te zobo, zombo, beaucoup de service, il y a association, Sali Makambounion, surtout bien organisé. C'est que Bino Fouteno a billet, billet Foutamina Fondation. On se le dit. Bazo ba pesi Mutumbo ngote yo biso nation de. Ba pesi Mutumbo ngote. Ba pesi Mutumbo ngote. Voilà. Question ngana tuna yo par rapport Benji Dazio ba temps ebele. Na tuna question mongo par rapport à organisation ya matanga ndeboye parce que on a moins délégation à Paris et puis il y a Belgique, il y a Canada par rapport à organisation na bango basali ngeni. Bien Canada batine pe cotisation na bango. OK. Oui. En tout cas, je ne gère pas ma maman. En tout cas, tout ma question est surtout sauf mbongo. Il n'a bien le côté. Donc, nous, comédie tout bâti cotisation. On a fait une cotisation dans la bongo. C'est-à-dire qu'il y avait Kaye Zalaki, ma mère à Simbi Kaye, tout la cotisation. Comme on a vu, donc, nous avons géré le côté, tout ce qui concerne l'argent, nous avons maîtrisé et le côté. Donc, voilà. Par rapport au message que nous lançons partout dans le monde entier, par rapport à l'organisation, on est intéressé à la famille biologique. Et voilà, tu as que rendre dernier hommage à Kulutu, tu as accompagné la dernière demeure, là où Tikala. Et l'autre objectif, c'est qu'il y a tout Zalanaye, tout Lelaye, tout déposé dans la dernière demeure. Et c'est ça, où il y a Salama. Le reste, nous avons un contrôle. Merci beaucoup. Merci. Merci maman. Chef d'association. Merci beaucoup, maman, merci beaucoup, Baninga, merci beaucoup, Libota. Nabanzi, Likambo, et Mouton Sayebi Yango. Passio et Zubiso, Nengetoko Bungisa, Ndeko Nabiso, famille Nabiso, Jani Fan. Alors, ndenge nyonso leteli bolandi yango na bilili bolandi yango partout biso zaki na poto biso baninga na ye oyo tozalaka na ye mpuna tomekaki kosala oyo tokoya kosala mpuna po te nzoto ya mama nzoto ya Jani ekoma awa mama mpe amona mwana na ye nzambe asungi biso
mikakatano nyonso tokutaki nango kuna nyonso tosali bandeko na ye nyonso bazalaka na poto vraiment bamipesaki po ete nzoto ya ndeko na biso ekoka kokoma awa ndenge tolobaka nzambe atikaka bana na ye te jani azalaki moto oyo azalaki kosambela mpe mingi preuve aneke soki tozalaki na ye asafa tozalaki kobenga papa walesa oyo azalaka na kinshasa tozalaki mingi kosambela aza moto oyo azalaki na motema soki omoni baninga na ye toyeboye ezali mpo jani azalaki na bolingo tofandaki na ye tozwanaki na ye makambo ezangaka te pai bato bavandi me matata mpenza azalaki nango te soki tokoti makambo oyo biso baninga na ye toya ntina kinshasa bolingo alakisaki biso yango mpe biso lelo tozongiseli ye yango ndenge toyeboye ebele kati na biso baye na tike ya fondation mama denise te bato baye na tike ya mama fondation mama denise ezali bongo ndeko devos na papa mosusu ya famille blaise po ezalika batike mibale baninga nyonso batikali mama bafuti batike na bango bafuti baséjour na bango bafuti kolia na bango awa na kinshasa ndenge ozomona bango mpona kolakisa bolingo oyo bazalaki nango epai ya ndeko na bango janifai makambo elobani mingi mama bato babetisaki mabaku mingi soki mpe bobetisaki mami mabaku ngai mwana na yo nasengi bolimbisi na nyonso elekaki na kombo ya baninga na ngai soki mpe bino bobetisaki mami mabaku tolimbisi bino pamba te bato bayebaki bosolo te oyo ezalaki na kati boyokaki sango etambolaki tozwaki mbongo kuna ntango tobelelaki bato basunga biso mpo tosala matanga papa choisi matata apesaki biso 10 000 euros dollar te euro baninga nyonso bazalaki bamonaki yango nabandi bino mpe na bilili bomonaki ndenge nini mbongo yaki na nsima lokola bato bayebaki kati na biso te bamekaki kopanza sango te tolembo yango tokabuli yango tosali yango ndenge balobaki wana orke na mayele na biso na baninga bomoko tolobi ke mbongo oyo tozwi yango na kombo ya mowei baliaka mbongo ya mowei te totikaki bato baloba me nzambe apesaki biso sagesse ya kosalela yango moni toye awa na kati ya mbongo wana mama ta mosusu olandaki internet te mposi tolobaki yango me tozobandela mpo yo moto boti mowei oyo akei lelo na mbongo tozwaki 10 000 bato oyo bayelaki biso mbongo ezalaki association moto bakotaki contact na choisi matata biso toyebaki choisi matata wana te bato wana na miso ya bandeko balongolaki 2000 euros batiaki yango na caisse association na bango biso na maboko totikalaki lokola na 8000 euros na 8000 euros tosololaki na baninga na bandeko oyo batikaki na poto lokola tosaki bademarshe pamba te bino bodelegaki moto na kombo ya gi oyo totambolaki na ye na poto mpona kosala bademarshe ye azalaki korepresente bino na mboka ya poto papa gi ayebisaki biso boye na mbongo nyonso bokomema na kinshasa bolongola 30% botikala ya bana ya jani oyo baza awa na poto tolandaki maloba na bino oyo elobi gi elobi bino tolongolaki na 8000 wana etikalaki tolongola soko totali 30% nango mama ezosala lokola 2400 euros me baninga batalaki bino awa bozali ebele malamu totiango chiffre rond tolongolaki 2000 euros oyo baninga mosusu bakende kotikela bana ya jani oyo bazali batikali na poto mpo bazali mpe na posa ya miliki bazali na posa ya mai bazali mpe na posa ya kolia ndenge toye awa na baninga na banzi bolandaki yango papa devos asalaki conférence de presse toye lokola na 6000 euros oyo toye kopesa libota mpo bana bazali mama ozali zami atiki bandeko atiki mpe bafamille soki bobetisamaki mabaku mpo baninga mosusu bakomaki te bazalaki deja na kinshasa me bayaki kotala libota te tozalaki kozela baninga mosusu baya tokoka mpo toya komona one tomoni boye na banzi bomonaki marsi ye ayebaki te ke tosalaki deja réunion ke tokoya liboke yango marsi ayaki kotala yo na ndenge na ye kolongwa aéroport aye ezalaki mabe te ezali kaka
aye kotala bino yango toye lelo biso nyonso toya komona bino tosengi susu bolimbisi na bandeko batike na poto po biso kuna na poto matanga ezali nano ntango topanzi te donc bandeko mosusu batikali kuna bakopanza donc sango oyo toye kotala bino mama ozali mama oyo oboti jani moboti mpe biso mpasi oyo ezosala yo mpo utaki kokufela papa oyo akufeli na 2021 baninga mpe awa tosanganaki na jani na poto mpo na kokabola mawa wana yango moni toye lelo mpo tolingi tozonga donc toye mpo topesa mbongo oyo tozwaki na poto oyo tozwaki na nkombo na biso te me na nkombo ya mowei oyo azali mwana na yo Jani Faye donc na 6 000 € wana oyo toye nango toyebi ke Jani atiki bana atiki mpe bandeko tosololaki na baninga tolobi te tokopesa na mwa moke toza nango wana bana balobi ke bana bazali 7 na 7 wana mama ndenge tosololi na baninga balobi ezobima mpa na ngai me makanisi eza ya babiso nyonso kimokolo oyo yango ememisaka biso mangambo donc tolobi boye na mwana moko tozosalela ye enveloppe sikoyo po mbongo lero epesamaki mama epesamaki na télévision po bato bakoloba poni bozopesa mama na miso ya télévision na miso ya mokili mobimba ntango bafingaki biso miyibi ezalaki kaka na télévision yango toza na moyen mosusu te ya kopeselo po topesa yango na télévision po moto oyo apesaki yango amona peke bato oyo bakomisi eloko napesaki bale yango te bake kopesa yango na famille ya Jani yango na miso ya télévision toza kosala boye nana aza na baenveloppe bon tozotia 500 na enveloppe moko ya mwana moko oyo ekotikala ekosala lokola so totie 500 kosala 3500 po mbongo yango eza na dollar te eza na euro bana toyaki lokola ezali mbongo na biso te tokoyaki kochange yango toye nango kaka ndenge tozwelaki yango sans kolongola sans kobakisa mama evalavala bazo kotia 500 ekosala 3500 yango nde tokopesa na bana ekotikala na biso na maboko lokola 2500 yango tokopesa bino famille mama na libota baninga mosusu mpe ya Canada basangisaki biso tozeli bango awa na point tozalaki awa nabandi boyoki toyaki mwa kala naye kozela po toyawa me namoni baye te kozowela mpe ngonga baninga baza na bacekinga kosala mpo bazonga bango mpe lere bakoya nayebi te kolobela bango te biso tozopesa oyo biso tozwi wana mama na bakota namoni te nazwi te ofingami mingi mama na ngai yo oza mama oboti biso likambo esali te esalaka pena pasi yo ya Jani epesi biso mateya epesi biso mpe bwania nzambe alobi leka na nzela mosusu po mpe obima na nzela mosusu oyo abongiseli yo yango tozosala yango na 500 na mwana tokotika na 2500 yango tokopesa yango na maboko na yo mama evala tia na mwana moko 500 grande fille mwana liboso na mama avant topesa yango tokolinga mpe yo oloba bongo to procédé ne tolobaka na lopoto ali français na bokaboli ya mwa makuta oyo bolimbisa biso ko aloba bien ata balobi mama na bino azalaka na lobwaku
Lubwa yo okoma te bwana lubwa. Atanga na tambola na nzete na dokita na lubwa. Okoya kotala ngana na ketala ngana. Maman boti biso. Ozo yoka o mafingi o badobi o basali boy papa. Bana na ngaba ngwana kula malisa. Ndana mwana sote peto yiba kiteke batie mbongo kutoko lito kusali boy. Sote yiba kiteke. Ndana ngaba ndela ka ndeko na sawa. Kotanga koma mbongo to boy na boy Kangana lela ke pa mama Benis. Na lewi mama ko ai bele baba ne ko yakande o lo wana o lo kwa jana jana mikanate bako boka ye bako kunda ye bote bako tumba ye. Dala makamande wana ngana ni ana yibande baba. Minno baba tinduka to baba. Yamara o mona kinga zo botala kina bapil mana do lela. Na lewi mama Benis yola ngama ko. Bakunda ye wana bakunda ye kuna baba na sengi yombo teme. Edeme wana basanga na kuna na esika zali na awa boye na ngako na mona ye. Sema kana kutia ye ata mukolo ba kana ndonga matiti na kana kama le male na kana ndonga tama matiti oyo na kama ndonga na muno ne wo na tanga mbovo ba tibo ye papa nzamu na kama na poka mami ko papa wa sesa na bana desa la banda bande ko nanga ba tozo na kana ba wa ikama yo ni papa tudo ba yao pesanga wa to mani ba ye ko filme yo ko lo batali lo mama we mi na benga ko mama na mama so na lebo so ko bisa lo ba ya bien ba ko achande o dala mama ya lo bibo wana mama na benga ko na yebisa ka ope yebisa ki mwana nga o ayibisa ki na ale mama mutu so ko sa ka kaka malo mama kwa ye ba ya ndebo na elia lokole yaki luego kana wote na koma ikuna tena kolo sisa nga mwana kene kona simapia kama wana kukeda tikiye wekezo ngai na mutema na zo bonde na nzambe Oki na ngata bana wana ba iya na mona ta bango ola ni aba na jani ata milongo ya bamusuna yebite me bamusuna kati wana yebi papa o wana na kuba ko loba kaka bana kamera na bino yukaka bawe okosa boy na ndato bana wale na wale ko loyi basi ekote boy makamo no bimba boy no sala boy Eso la familia ni puta nada. Voy a ir para bien esa culpa. Ngari ba ta teni wa tiki na ye. Nata la ye. Nzambe kama kana nzambe. Zama ndo yaki. Kuti sasa mama. Boute na mabele. Mama ta lingelo. Oyo za mono tani mo ni tala salite kuna. Merci vraiment papa. Sasa muda barankinta. Bana wana ndio mwani bangwana ayuka na kanima. Kasi. Musudo wa mwana ya basi na ndoto oya bana mibali. Bizo ndo sengana debi. Wana wana mibali na binote wana bazaba yaya. Abona ndo sengana. Na hivi pe basangana na ya potope. Ndo mwana bano. Baza bomoko papa. Ndako za bana jani una baswani basiriki bakangilo. Ngata na sekisa bango sona lobi ka bango nyoso kana simana uzo mazo banta zo seka. Mais to ba bano jani akiki. Étoile wana zake taja. Elati bana. Amen. 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 Ngata sona lobi nanda ka bana na poto. Vraiment. Ngana ko la bango me ko zo bango kuna te. Amen. Wana bazaba na mibali na basi bakosala ba classe na bango bakobala. Amen. Mibali pe bakosala misala na bango bakili liboso. Ndema su bakolega tata na bango. Amen. Amen. Kasi papa suki bango baleka. Bango bakili liboso. Akende. Pe ata bakeya oyo akona tsodoro pe azafuna. Nabo zo ata lifuta mona tinde na ye. Nabo zo ata eno mukena tinde na ye. Baba tsodoro na kapite. Ipamboli wana ezali mbaja yango epapa. Ipamboli wana ekutaki papa Daniel eye pa Jani eye esiko ekolaka mwana moko akosala eloko te akokolaka nzambe moto akolisaka biso tolalaka
oyo mwana mkama ya mondene wana ndio mwana mkama ona kanisi bien ngati wana ya bien ngati za bien mwana tali na tena seki ya tira papa na moni sema na maria na mwana ida na moni ile luga na lota la ina de maria na mwana na sebeli ni na dosi ngati panza na taoni kusali nako kusikanja na silika kwa na nigeni kwa ni mtu pesa bana ya ngo nako kusikanja papa ezala elikuta bango kuna batu elikuta bopesa ata sengi nako yambango merci ko eloka moke ezala mama papa ezana kanda te papa ezana kanda toyoki ndenge olobi yo ta mama okoti jani okoti mpe biso nyonso ndenge toye awa bato mosusu babimaki na poto ejani aza na niongo na bango tongai kotushe na moke oyo te biso bandeko na ye kaka tokoyokana tofuta yango me fo bino mpe boyeba ke baninga na ye basukaki kaka na koya na nzoto te me bazalaki suna makambo mosusu bazosala mpona mama moto azangi bolingo akomona nzambe ata moke te mama nanga tokosola na baninga soki moto aza na niongo oyo jani aza na niongo na ye akota konta na biso soki mpe jani aza na niongo ya motu akota kontak na biso soki mpe bino boza na eloko ya jani oyo etikalaki jani akei me famille na ye bozali bana na ye mpe bazali tozaka na bango kuna donc tosepeli mama ndenge tomoni yo na maloba oyo oyebisi biso metie yango na motu na yo ndenge tozosonga foto tokotika bana ya jani te oyo toza na bango kuna na baninga toza na bango oyo kozala na ngonga mpo kuna teza mboka misala mingi tokati misala tosali sacrifice mpo tokutana na yo boye donc soki oza na bolingo to okoki kosala ngo te soki tolandaki oyo nyonso ezolobama na internet nde tongai toya te mama oyo toye mpo mwana oyo obota na mokili oyo auti kotika biso azalaki na motema omoni ndenge baleli ye ti ndenge bake kokunda ti fondation ya mama Denise niakero oyo tozopesa lisusu merci merci soki ye te nde nzoto ya ndeko na biso ekomi awa te moto soki asalisi yo fo kopesa ye merci mpo nzambe na moke tozwaki yango toye kokabolanga moke moke topesi yo 500 euro oyo susu alanda ya misato atangi te bapina bana ngo basenga tambe wana lingala te moko mibale misato mitano bakotanga kaka bakoyeba wana lingala bayekoye mwana misato Debora, papa na yo, na papa mwasi na yo, oyo bazaka na foto, mwa moke bazwaki, bakanisi te, bino pe bana, bozwa ata moke moke ekosunga bino, donc bapesi yo enveloppe oyo ya 500 euro.
Moko. Maman Bangazali. Maman Bangazali. Pesa yana bango alibaso. Pesa yana bango alibaso. Maman Singo. Oyo ezali mbongo ya bayibaki telefone topesi yango na maboko ya koko na ye ameka kosimba na ye soki azongi mikoko kopesa mbongo janeli ya mine Chancellerie biso bapapa na yo na batata mwasi oyo tozalaka na poto mwa moke tozwaki tokanisaki ke toya kopesa mpe bino tokabola yango yo topesi yo enveloppe ya 500 € yango Moko. Mibale. Mitano. Ah, you speak English. I'm giving oyo bapapa na yo tozalaka na poto na batata mwasi na ozalaka na poto mwa moke tozwaki bon toya kotala bino na mwa moke oyo yo mpe part na yo ezali na kati awa ezali na monta ya 500 € yango Can you understand? ay bombing ay bombing na ye Moko. Mibale. Misatu. Minei. Mitano. pesa mokongo tala Daniel, biso bapapa na yo oyo tozalaka na poto na batata mwasi na yo oyo tozalaka na poto mwa moke tozwaki tokanisaki boke tolongola ta moke topesa yo enveloppe ya 500 € yango oyo topesi ikamote mpona bana akontele Pona ya mama bakonta. ya mama Faut compter. ya bana baninga mama alobi nanga boye mama Sylvie oyo mowei atikaki lokola mpe soki tokanisi ndenge nini soki kaka oyo topesi na mwana to toza na mosusu tobombaki mpona mama Sylvie donc wana ya biso te oyo ya biso mama bolimisi tokanisaki yango te toyebaki na mwa moke oyo oyo jani mpe aza na bandeko ya basi na ya mibali donc ezali normalement mama naloba na bosolo nzambe azotala nga moto apesaki biso mbongo oyo Choisi Matata apesaki yango te mpo toya kosala yango boye apesaki yango mpo tosala matanga ntango bato bakomi kobelela biso balie mbongo ajani miyibi epi tokolia yango mpe te malamu tosala matanga na bacotisation oyo ya biso tozwaki bacotisation na biso tosalaki na poto nde toluwaki basale tosomi mwa kafe mwa nini donc mama ozali mama ti lelo na tosisi kosala matanga te po toluwe so basale na bacotisation kaka ya biso moko donc mama Sylvie na baninga nyonso ngai te na baninga tokanisaki ye te na ndenge tokaniselaki bana nanga soki bokozala na motema mama na mwa moke oyo tozopesa bino bomeka
kanisela mama Sylvie pour azali veuve oyo mowe atiki po zali na poto akotaki ta mérite poto benga ba commune asuka akotaki ezalaki na limite donc azali mwasi oyo leta ayebi mama Sylvie mais biso na makanisi nayebi te baninga ata moto moko abimisaki likanisi wana te donc tozali na eloko oyo tokomisinaki ye te. Merci la main sur le salaire pour nous donner à vous. C'est le délété. Merci papa, merci Kate, posez la boyoka na posez la bomogo, posez la bolingo na kati na bende moso ça na bende que ni morceau. Amen. Mais vous jamais moko kaka. Oyo ya sentona bala bala na beno. Bota la bala bala bozo bala bota la musique ko keni. To yebi te ce que tu peux faire. Yé moko yebi. Merci beaucoup. Mabanzi. Mabanzi. Papa n'a plus maman Denise, merci. Maman Denise, merci. Baksaka nyakero mama. Ye Denise apamba te fo baksaka. Mama Denise nyakero. Merci papa, merci maman, merci maman. Papa choisit ma tata. Papa choisit ma tata. Voilà. Merci. La vérité. Donc, Jésus Azali Alpha, Azali P, Omega. Lobby Tozali na spectacle. Et vous en achetez bas. Billets à 10 000 francs. Pour soutenir Bana, pour moni Bana, Azali Ebele. Bande Koboya Ebele pour les bota oyo. Ils en ont besoin de prière. Ils en ont besoin de soumis. Ils en ont besoin de bino. Surtout Tiki Bango, Otomosus Azali T. Bolingo bolakisaki mpona jani bolakisa ngo mpe mpona libota ntina suka nzambe oyo tosambelaka akotika biso te tozozela lifuta mpona moto ya mokili te tozozela lifuta epai ya Yesu Masiya. La Bible nous dit la main qui donne c'est la main qui reçoit. kozalaka na nsima éternel c'était mpona kocritiquer mpona kotia baminiature sungaka pe salaka bakusha malamu nzambe oyo tosambelaka ye abosanaka bana na ye te na yango tolingi tobondela mpo toclotire bokutani oyo toremercie seigneur oyo apesi biso pema apesi biso makasi oyo tokokutana kokutana na mama dorte oyo bozomona mingi bayebi ye te bazali mama oyo tofandaki na ye na baya ya lekole na interna kisenzo mayele ezalaki na mama oyo omakela mama boko mamono mayele naza kotrise ye mona na zwi mokolo lisusu batuni mama dorete ya balobi soko oza na mikate mibale olongoli yango eloko nini ekotikala na maboko mama dorte atali na bisetula meso akanisa kozwanga ekasi mafuta te obekela mama nasimbelaka Yesu okobisela na ji sukali na kozwa wapi Yesu asinati ya pamba kana zana monoko na bapriere
Merci. Na Congo ba comédien sur diaspora, vous allez représenter awa na ba comédien sur Kinshasa pour sangana na bango po ni sur Kamala. Ici pe maman Denise Naki au merci de ndi ba ndiko babi. Na ningi biso to na délégation en charge pour là na rabu sur Kimala. Vraiment à travers biso dans ma pombe la paix papa Kachi Beton et ya pombe la mboka biso. Ni ndenge ba ndiko babi. Tozonga isa bana poto kuna ta ningi vaze moyen ndi ko pour encadrer bango, contact à bango, parce que bana na papa bango très connu, très soudé. Mais bana besoin de ça. Pour mettre sur le ici au vélo, ni se va. Bana na petit bango. Il y a pas qui dans le prochain bateau va baser minutes par an, la surtout à Ziro, va que nous la monte. C'est que le conseil le week-end moi va nous ya, avec un juste à bana, nous un restaurant, moi même ça malé mais tout ça. On va pour mettre sur le ici bana wana obiso dans mon rapport la demande de la bamba on peut dire que c'est le temps d'autre le troisième moyen comment on fait toujours sur la bamba bana on a retiré c'est pas du tout Polo to pamboli yo zalinza na avion ezali misu ti to kombi to pamboli liboto ya biso spécifique qui tu trouves nia Zambe tika te osunga bana oyo yo otiki bango awa. Zambe pambola mama na biso dongo te. Pambola bana na biso toza na bango awa. Pambola ba oyo baza na poto. Pambola mokonzi na biso na mwasi na ye oyo asungi biso tokundi ndeko na biso lisengo na ndenge ya kimia. Zambe kozonga ya biso na bango na yo. Tobosani yo te. Ba oyo bayebaki te ke yo zaka Nzambe bayeba yo za Nzambe. Bandima o libela na libela. Bible koloba na biso soki mutu balobi na biso na français boy. À tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oyo nyoso to ayeba Nzambe te na nzela ya likaboto. Okutani na bo ayeba Nzambe pambola retour na biso, pambola wa okotikana na kombo na Kristo. Voilà, merci à nos abonnés très chers fidèles internautes. Dab Production, moi votre humble serviteur TK Perf Maestro, mon maman, les chouchous de tous les moments du monde entier. Tout le monde et partage à ma solo et salami, partage à l'âme et salami. Donc, quant à moi, je tiens à remercier tout le la délégation à Matanga, président Devos, Moulaï, président Siatoula, y compris ma président de Minutes. Mandeko, tout la délégation pour la Matanga à Janifai. Donc, l'obé, c'est là qui est enterrement à Janifai. Et puis, les lois, jour où comédien ba okuta na famille biologique pour comprendre que moi ils ma casse ba comédien ba okuta na famille biologique pour que ba kabona na bango eloko oyo sengaki ya ko kabona bango. Merci beaucoup mon réel derrière la caméra, Credo derrière la caméra. Merci pour na image ya kitoko. Voilà tout ça toujours wana to me gozomo interview qui par rapport ndenge masolo est déroulé et puis toko songa pour que tous autres ko solo na bino après bato babongo bokaboli bambongo polo babongo na internet fo zoba fo za bina gizengi mbonga moyi bali yango toza babantu ozo comprendre po vanda peno vandi bino biki bato bali mbonga ba oui ya moyi fo za kizengi il y a des fois faut to comme en temps il faut arrêter ouais ozo comprendre il faut arrêter donc ba responsable belé batiki ba famille na ba batiki ba na ba po bali mbonga jani auto zuito futi ba bien na biso ba séjour na biso moko a porter wa kuna ndeko na biso. Il y a des fois il faut arrêter. Il y a des questions moko, il y a des blogs ba to ba sala ngone ba internet pour ko mbongo na bon. Ba mbongo ba koti na matanga jani. Na mutu ya jani, o ba sali ba live ba fingi ba pasili na famille wa konta sona ba. Ngana ya auto perdre téléphone nga 1450 € lobi ba yibi ngona te na matanga jani. Na zo mseli nga. Ba yibon fa na grand frère nga. Na yaki matanga vient nga. Des fois, il faut comme un niveau, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Tu auras responsable, le roi vieux misère, c'est tout. Le roi divorce, il c'est des sorciers, des sorcières. Vous comprenez? Donc il y a des fois il faut arrêter. Président, question moko. Vous avez parmi bateau Bovanina Jani trop na poto. Ma vidéo est circulé tellement beaucoup trop. Beaucoup il s'est jusqu'à maintenant. Jani Faya profil.
Président Valandi, la production va Orlando partout dans le monde entier. Président, un mot d'abord pour Bandekoto Orlando partout dans le monde entier. Merci beaucoup. Nzamba Sungi Bisso. Toyaki uniquement pour soutenir Gianni Faye. Et enterrer ça hier. Les autres, toyaki tout le monde en famille, tout le monde maman, tout solo, nabana. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Mais par rapport à la circulation, ils ont trop na internet qui boliembong. D'après les autres, il y a union sauf comment le ministère circule expliqué. La conclusion, va comprendre. Il ne faut pas que baser sur la rumeur. Ils importent ça, ils savent la Katia. Moi, on a joué par Naye et puis l'équipe très bien. On a spectacle le lobby aux bombes la batouni. Batuba et Ibele, la Mazama Katumambulu. On a Zigura Rafia avec multifacettes. Tout on a Chetemba. Tout on a Chetemba, on a 15 heures. Tout y a Ibele, Congolais, tout Balingara, théâtre congolais, Boya. 10 000 francs droit d'entrée pour nous soutenir Bana Gianni Faye. Venez nombreux. Votre vidéo, les lots par soi, venez mes amis. Merci beaucoup. Merci. Président Devos, merci beaucoup, Président Devos. Président Stabino, par rapport à l'Oko Isami, l'Amba, soupçon, Maramoto, l'Iman Internet, d'après Yoro, Bani pour le Cameroun. Non, ton gars qui était à la claire. On était salé par rapport à cet argent qui est au Liembongo. On est avec toi, Yanango, symboliquement, topé sa famille Nabango. Tout ça, vraiment pour bato basele biso trop zomona mais babusani ke wa kufeza muninga na biso ezana totiki ba temps tu vois parce que na poto c'est le temps le large ba foutre la ngombongo zomona mais tout ça les fort wana totiki mamuno swana poto honorer ndeko na biso to memeti na suka zomona donc mbongo ndete mutu yango eseli biso pesa biso makoki au salon tout ça d'abord par bolingo na bolingo to na pona ndeko na biso ndete to ça le to ko sala alors na suka pe fallait ki pour moni bato pe ba teki famille en songi basali bazongi boye on a été même injurié na même maman ma famille basenga biso ba pardon to dim senga biso déjà mais fallait to sala ngope boye lokola mama kinana na ndenga so ngelo mo no to fanga na kuku eza muta pesi gauche droite lokola ese memana na niveau wana je peux te ko ke na ngosuté ke to bomba yango no te bomo na mbongo na peut juste préciser ki mbongo ba pesi biso pour to ganzo na matanga c'était pas toi au na famille à faille mais na biso moto on a compris que la réalité belé que non to sala parce que mbongo to présenter en plus na choisi matata mais ça mbongo to sala qui a kosangisa to sala ba dépenses de gauche à droite o etikali de to sala nini to reper ça na libota donc ça amour na liboso netinga depuis Gianni akufa tilelo na kana musala te ni na yabo epé donc la réalité belé peut-être ba éviter mais on le fait par amour c'est pas par l'argent mais on a été vilipendé ma blog mon na mère tongaki tosala yango d'une façon claire pour battre papa mona donc ça yango na niveau apoto pe to kento vendre ça bandeko ba contribuer qui peut mais quand même ba tout en fait ça ko justifier té pour te le côté mais au moins to côté combien to misi combien to tiki combien la famille et puis ni terminer to pendant matin à vendre le matin en insilité et tout ça moi ba des films tu vois on a TVT parce que mon oui qui censé tout raison le matin tu que c'est pas famille mais to continue sous comment matin à vendredi ba ndeko na Paris kuna ba panza donc tout le monde se sent donc pour dire que tout le monde est clair tout ne soit jamais comment santé ah on a quitté ça toujours ba soutien pas ba je moi qui na soutien net maman il bopili asunga biso ba tebele ba sungi biso donc pour ne pas dire que mon matanga de gauche à droite mais moni ne kendele que celle qui ba tumusu ba ko pesa mbongo penza comme il faut tenir c'est tout la lobby ba tumusu comme réticent mais ceux qui na ninga kimia peut-être enveloppe tout la peut-être plus collègue. Merci beaucoup président de vos question moko ya suka na nina tuna à propos ya spectacle boza na ngolo mbongo wana skoto bozo na sous na famille awa pona ko non mbongo wana so to jui eza bana to délégué peut-être aux ateliers mais to benga délégué à famille ils ont autant autre rejoint to pesi bana bakaboli wana eza uniquement mbongo ya bana eza uniquement obligé faut bazala ce que bazala ko des amis et si l'inan mukolo yana bango moi c'est mukolo to pesi merci beaucoup pour la précision. Voilà. Mais l'impression nous allons dire que comme on a souka après qu'on a le famille. Non, biso, amoni balaskoni famille et la famille na biso. Parce que biso famille artistique tous a rassoudé. Oh là moi on avait na biso donc biso toi le roi papa na bango. Zomona.
tokomaki Kinshasa mais tobaki tokutana na famille so biso nyonso tokomi tokusangani omoni lelo nde toye biso nyonso contre Jean Koto banda omoni lelo nde toye biso nyonso banda mama kufele mwana na je pense lelo eza jour au mama seki quand même dire rire eza important on avait tenir que tous abiso nyonso to akutana maman totali maman là on peut rentrer maintenant en paix tout tikali na contact na bango la skuni tout à l'heure monito solo là on se prend des numéros c'est la famille tous moi je suis en contact avec beaucoup des enfants et artistes au batika biso tous en contact il y a Koli déjà yé dans la grande sœur nae mais biso toujours considérer le roi Likondi pour avoir moi la mobile ya liboso ya mukolo donc tous en contact na de temps en temps pour tout ba comment tout ça l'impression na biso ça Yamawa, en même temps, on est aussi content que Makambo Leki Malam. Bon, na onyo sur le même sur Bino, na Makambo Leki na Matanga, yoko le bani. Non, onyo sur les cas qui tobosana. Donc on va aller maintenant sur les nouvelles bases. Où les cas qui déjà tobosani yango, to kotango les sous-soutés, Makambo Sili déjà. Clarité yango désolé on a tout sali yango na ba caméra pour maramio sur lesquels na ba caméra ba tout bosana déjà on enterre tout ça des ensemble na famille tous allez péka ensemble donc voilà on oublie tout ce qui a eu comme souci ou quoi que ce soit donc là tu na moi na mission na yego permettre et ça libino ni organisation ba papa la bino ba sangani penda ba penser bango ba kabole la bino mbongo pour pas nous assaulter mais bon exactement petit rien pour aimer quand on s'en sortir à la difficulté beaucoup ça impression les amis. En tout cas, merci pour la parole. En tout cas, nous avons Nzambe. Donc, nous avons papa na biso baye. En tout cas, il s'agit biso vraiment. C'est ma case. Tous avec na passi, nous temezoka qui mais baye ba sekisi biso. En tout cas, il s'agit biso c'est mon mito type na que nenge bazaki na papa kuna na poto tous avec komona ba image bazo ko tourner bazo seka ensemble. Tout le monde vraiment que oui, ils est vraiment il y a vrai. Tout le monde bolingo donc mingi on les a en tout cas tout c'est vraiment mingi bon est commis bon peut commis merci beaucoup merci je suis avec maman à tout ce pénateur tout naie ni matanga et de roulaki et c'est les cas qui par rapport il y a organisation il y a matanga na ba les on dit au bat bazoloba bonjour maman bonne santé santé comme moi muki balandi ya DAF production ba Orlando part dans le monde entier où se présenter comme bonani biso kaka nde tozoyoka souci mpona ndeko bisa mobali voilà donc tu se présenter na nukombo nani maman comment Douce Marie bokolisa mbe mbongo va ezokende solo otikela ngata mwa 5000 po ngapela sepela vraiment nde ngwana siko tozala souci ndeko na biso mobali oyo esalamaki donc tondimaki tele bogara mobali ya boye akokokende na minute oyo liwa etangami ya nzambe me oya yende babongisa kande tiaka balekise kande mwana mais to sepela kipete me ye nkatika likuna na bana ye nzambe kande mkoye bande oya sali pona ndeko na bisa mbale ndenge bato bazobaki mosi mutabomisi d'après yo sali onenge teke mama pasi makasi voilà potalaka mwana mbala akei kabe boye tozolela ye kaka tisu donc maya miso zosila biso na miso te lokola ezaka nzela biso nyonso tu ye mpe akotikala ete aza mpe libanga te akopaswa kaka mpe akokende po soki ndenge eza wana donc soki azaka libanga akosoka mabe matanga eleki ndeni matanga eleki kitoko concert mpe eleki kitoko bayembeli banzembo na ye donc tosepelaki mingi babini basali makambo nyonso tu ya kitoko nde yango wana ok soki eza na message okolanse na bandeko to bazolanda partout dans le monde entier message nde okolanse na bandeko oyo baosalaka bana mibali ya bato mabe bongo siko tokosala nini voilà ezali nzela ndenge eza wana basi na mibali donc ne bazosala kaka donc mwasi ata aza na mobali mefalinga kaka nde aluka so mobali mosusu donc oyo eza nde makambo ya biso nyonso ndenge bango oyo basalaka mpona mibali oye nde lokola babebisi mpona mwana bato donc eza mwa pasi merci beaucoup bokomboke epasi vraimen ezali mama naya voilà, sur la forme, parce que c'est la présence, il y a le président a défaussé sur le terrain, et puis ce qui va commis, par rapport à l'organisation, il y a Matanga. Bonjour maman. Bonjour papa. On a compté de la production, Rolando part dans le monde entier, on s'est présenté comme Monani. Comment on a Evie? Maman Evie, on va dans le quartier, il y a... Nana Alika Djani. Ok. Merci beaucoup, maman Evie, Lelo Oyoya, Djani Faye, Atigi Bisso. Les regards qui sont en Hey,
sango na ye pesaki donc ezalaki kaki na matoi donc na ote wenze na ye donc jour mpe ezalaki ka bien te bato baremaki oza bien te lelo ngabi moi te donc to na ye nde nazwaka biloko donc nandolokaka mabe moko boye na ye mpo nazwa ta biloko nalia kaka nde sango ye mbala mo donc nakoki osporte nakomela kwa liboma liboma vomisalanga donc pasi mais lero ozoyokaki bino bamama bino bato bobotaka biso me bino bato bobomisa so biso d'après ezosala ndenge nini bon eza na bamama na mama ndeti ngao nayebi mpasi ya mwa mobali na omeka te ndeti biso ndeti mama ya biso mwa mobali nga kutu te mwa mobali atia ata loboko na ntama mwa mobali asala ata aza na grippe donc ayokaka mabe déjà bongo koboma nake eboma mwa mobali na ata kutu mwasi na okoka te bokolo na jani neni tant toolelaki balongo biso baoba bapiko na misisa toyeba shoka na ata mbongo te me bolingo azalaki nde na biso baleki donc ezali bolingo toyebi te so tozwa esu wapi donc balongo biso pene ya motuya na famille donc mpasi wana toyebi te ezanga kisi toyebi mokolo esila te bon nzambe kaka lokola alongolaka apesa kimia apesa biso ka kimia mais mpo na biso na moto boye tokoka te. Dans toutes circonstances, il faut glorifier toujours l'Éternel parce qu'il y a maître et temps, paye à circonstances. Les oyoba comédie basangani lokola motomoko, y compris na première dame na respect na et maman Denise Nankero pour na obsèque ya Johnny Faye, leur monaki organisation ya matin ya Johnny Faye ozagi ya na yo et ça là que ndengeni. Ah bon, to pesi non merci na maman Denise na wasaleli biso, to pesi merci, to pesi pe na bango pe ba camarade na ye merci o basali. Donc banana sonne bandeliti to kena suka en tout to sepel makasi to sepel makasi vraiment pour la visite alléluia ba président de Vos et bandeko tout ya ba comédien au royal lelo parce que bazo ya déjà bananzela et je salonner leur romo na bon présence bon na e opesa biso mwa mawa moko boye po mutu bazaki na ye tant au monde toyoka mwa pasi moko boye po ye aza te ozoma me tozalaka na esengo po baye kolela na biso bayoka bamawa na mama na baleki na bana bon esengo kozala ta mwa ya moke me toza na mawa. Merci beaucoup. Soza na message relance na bandeko to bazolanda yo message nokoloba bango bon napesi bato nyonso mbote o bana napesi bango donc merci nde balandaki biso to babanda na morgue kutu don baka bana na aéroport ti to même ti na suka bamso te musika bakomi ebele taka ne ko ya matanga ya ningisi vraiment na baka monde entier ningisi nyonso yaki en tout cas na pesi merci na bino nyonso botika biso te ne bandeti na suka bozaki na biso donc na pesi merci na mutu nyonso. Merci beaucoup maman Olbay Kombo. Maman Eve. Maman Eve Ozali Leki ya Johnny Faye. Merci beaucoup à nos abonnés. Bon continuez toujours à s'abonner massivement à la chaîne Nabiso. Bon vous en a jamais décidé. Bonjour maman. Le bakaka muke maman bonne santé. Voilà, tout ça toujours na Katia Avenue na quartier ya Johnny à Kolela, lelo oyo ya Johnny atiki biso bonjour. Mes condoléances. Dans l'artiste et musicien, ça intervient n'importe comment. Ok. Hein? S'il te plaît. Que soit artiste et musicien, ou pas qu'on fasse artiste et comédien. Moi je m'appelle Yablesi Makoso. Ok. Mukolo théâtre, Zolozolo, Salissaki Yablesi Makoso Zangai. Ah d'accord. Bon, on a ça moi des sipo, journaliste belé, Salinga interview, mais na jelo comme alongate. Ok. À cela, na raison que ça a remerciement la famille Johnny Faye. Voilà. Na fe na ngadia de ngadios. OK. Ndenge bayambaki biso ye na sengo makasi na makambo ya Johnny Faye. Aza ya otokola kana ye. Banda zaka na Chic d'Or wana nzela singa na groupe théâtre Chic d'Or. OK. Akepa fe na muyombe gauche. Après akepa ya ngadia de ngadios. OK. Ya Johnny za ya otokole vraiment mingi. Leki na ya mobile do fa ya za moninga na ngala Luanda. OK. Po to saka musana papa sa mangola na Luanda. OK. Toyaki kisasa pona makambo ya promotion. Vraiment na pesi mes condoléances na famille Faye Mobimba. Voilà. Bazala kaka soudé. Voilà. Hein, liweza pona moto nyonso. OK. Moto nyonso okufa. Voilà. Na pesi bango bazala la courage, babatela libota oya Johnny Faye.
atiki. Voilà. Napesi ba comédien nyonso ya Congo mbote. Merci beaucoup. Napesi ba chroniqueur ya musique congolaise nyonso mbote. Merci beaucoup. Napesi pe ba collègue nanga ba artiste et musicien sur Congo mbote mingi vraiment. Napesi pe président de la République Félix Etienne Tshisekedi merci. Vraiment na sepeli mingi na chaîne na bino ndebo filmer ya Blaise Makusu. Il y a Blaise Makusu ils adavent production et c'est même pas ba mandeko ebele bele. Lelo oyo ya Jennifer ya tiki biso. Mais par rapport à l'organisation matanga l'air yo talaki organisation matanga y compris ba artiste comédien na première dame s'impliquer na makambo ça gonde. Bon pas nanga vraiment c'est que c'est mon makasi. Voilà. Ndenge première dame mboka Mama Denise Nyakero akotaki makambo vraiment. OK. Va continuer à soutenir vraiment les artistes vraiment ils allaient bien. Puis na sepelaki na idée à papa Masumu de Blende. Voilà. Chef va comédien sur Congo na petit nanga Bodo. Vraiment ils allaient boebo mesano. Voilà. Ils allaient il y a sikate ils allaient boebo mesano vraiment tous fungana tous à la soudé pour Congo pe tout avancer vraiment yango idée na. Merci à Blaise Makusu. Merci beaucoup à nos abonnés to continuer toujours micro baladeur na biso ya lelo. Oh Yahweh